la communauté tout mourir à théâtre famille Libota qui ne consommer film Pasteur Didier Bota jamais décide na moni tolembi famille Libota la moni tolembi na par rapport à la boniche na Pasteur Didier la moni tolembi to la muka famille Libota to kota na distraction te bino bota la film beau partager famille Libota partout dans le monde la communauté tout au bota Belleville TV au bolinga ba film madame Belleville beau partager beau liker beau commenter beau consommer pendant film ozana musala ozana 2 téléphones 3 téléphones kota na yo tia no film kango ba volume o parti mela na soki soki abi masunda utam so sa émission te pour voir wana et sopier va on a bête na sopier qui tie donc dès que le pays azaka frère na mutu c'est kazaki frère na madame Bellevue amoni que non il y a ça ne va pas ici mais tu as ça longa parce alobaki que ata basali 1000 films ba bengi tazaka famille bota mutu atambusa biso madame Bellevue ya lingara insulter alinga buzobate osopa amtakimia alinga buzobate alinga insulter alinga te alinga kate ya kosakana te parce que biso to ngato kotina buzoba pwana kamba oya papa Simo Kimbangu ya mfumu Kimbangu oya liputa ete kamba ngoza ndenge zala na kala to échanger kamba o tika na mai wana hein papa Simo Kimbangu kamba wana bakuna c'est son ba black on prometé alors prometé so mona villa ya 10/20 villa 10/20 so mona est-ce que oyo ndeza boitam sur la 10/20 est-ce que vous avez villa appartement comme villa mukona madame Bellevue communicateur naie comment na mutu moko boye azalaki pena bino elongo aujourd'hui elle n'est plus avec vous mais a commis comme n'importe quoi quel type banganga bakamba makambo belé mais baté zara nini pour le moment, un message moi, on aller la bolingo. Et ça pas te gagner ça. So ya go la tsayara. Attends, Sony Tony. Ya go la fille de chambre. Ba me photo. Soki go la ta on va la ta madame Bellevue ndenga zana so la te lamba $3000 la ta. Ah oui, la te lamba $3000. Ba ça ko tambongo. Soki a lobela te lamba ya il y a $5000 na guna hier rolata. Ah oui. Da réponse n'est en avoir. Réponse n'est en avoir. Maloba ou aloba. Eza etika li. Maloba avant attends azaki pembe na madame. Avant la famille Bota na na parti mais là ngane famille Bota. Il y a loba ngo déjà dans l'émission que ata belle va salir 1000 films. A bengi ngaité. Nazara famille Bota. Pe bana ya parti mais là nga baza famille Libota na émission lobango otalango te si la ema lobango na théâtre na so meki na otindelo noko mura ya kama be ba na no otindelo na misulolo tanti misulolo ya kama be ya gola ya kama be tendresse ya kama be tala c'est zola qui ça ils ont bleu mo ba preuve mo et là que si la dara sima ya batuna ye paso peksa yo eza bande ko belé eza ba chroniqueur ba journaliste ba chroniqueuse o ba kenda na SB Bellevue ndo ebisa mama ko finga bazoka te ti amota bana musika o sala demande mo edendi o sala lo mo bedendi edendi zamo talo musika omona ke wi mutonde nga zali nanga na subongo te ya omona ba koma okende to ba 3 fois pona ni oso pa nga aloba nga mama aloba Marina Laba ata témoin ayebi mama la manatem Marina Laba témoin be va aloba nga prend ça film na lui kutu mais olobi yo Marina oyoki déjà ba dit préparer film ota mama aloba Laba témoin mais le tient nga te 3 fois déjà le balanga ça film préparé film ça na tala ngate mais na kandisa tikela bandeko ba tala film na kandisa ici na ce film ozo pa na scénariste oyo na yebani scénariste so no teke pona ni kasi
so na tete est-ce que look et ça la kena longa pembe na ye pour na tete film non non to linga ba tu ya vrai yo kuna koto yo oloba mabe kuna OK kuna OK su oloba mabe ah yo ransi ata sila ndenga zana sila mwamke te am kola edi ko raisonner e bele pe ba tse mi no ba kenda kuna ba aisa ba tuna susu ba tsa ba na film photo ça mikolo bon est-ce qu'il y a quoi ba no sur la émission à quoi ça randa ba no sur la émission sauter la chaîne dans sur la émission te ma belle qui ozo finga mututu o finga mututu o finga ba no ça sur la émission te point ayo yebisa so pourquoi no sur la émission te on a vu un jour on est les gars déjà kala ba 2022 ba finga makolo poussière 2023 makolo poussière 2024 makolo poussière donc ça 2025 et comme monotonie ba yana ba insulte mususu ya makolo poussière ba bloto ba traiter kaye o ba traiter ba lobara ba nena ba ne nyonso tu wana esi eleke umeli eseli ba ne ba ya na bilo musu ya sika bio ba yana ba insulte ya bio. Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Fidèles téléspectateurs, très chers internautes, bonjour, bonsoir. Ça dépend d'un ROYO. Bonjour Landabiso, c'est moi, votre humble servante Diva Z, comme je dis toujours, la Black Line de la presse. Toujours sur ces plateaux, le plateau de chez Jemima Ibele Télévision, en tout cas, il y a Belbino Lelo, le prince, toujours, il y a Bella Production, il y a Madame Belvi Kandi, donc on développe l'actualité, ma belé sur la toile en tout cas Montréal tout ça langage mon corps Coco Tabiso to banda émission na biso voilà bonjour. Ouais bonjour on a maintenant tout voilà na biso bonjour na yo c'est voilà. Première fois meilleur vœu pareillement première fois tout dans le plateau la diva de la presse et Black Line de la presse voilà. Mais qui va Marlène Kassanga Bali sur naturel va Marlène Kassanga Bali bah que batte Hélène Kalema Bali banana Boduga Bali bah Black Line voilà parce que jusqu'au après sa ligne c'est ça vraiment merci na yo merci na binoto ba tutu bazui ba ko na biso vraiment noko na bino yo noko family bota noko tazanga mboma za nécessaire na matanga na ba fête noko prince Luamba vraiment merci. À profiter de l'occasion, on peut savoir beauté na batutu au balinga ngo basutenanga na moni bongo base ya famille Bota Londres la maman Chira Mwasi maman Véronica Mwenga maman José Lusadisu maman Chantal Mukendi ma tante Clémentine mère double Nanouche Bongi pe maman Sylvine Nzoli Biki Rouge iratarate babenga mikolo pe gomme kaka azana pona ko effacer Biki Rouge pona ko corriger et weste nyona monogramme babosana e pas tele marata sala mlongo te. Merci Nabino merci Penatrice Chamotomètre Beba Zibeba du Chamotomètre pe maman Louise Junior Nzambia ba maman Allemagne pe na bosanité maman Nabiso Sakina la grande H na Paris pe bébé Chico mannequin à monde yazana bolo dans la prison aibse ngana yebisa na batutu o ba Hollanda e o batutu o ba Hollanda nga o ba na ba faire na ye ba na mamna ye par rapport ma solo fa ba sala
dans la boloko akimité azali kalata obima masolo to ele kalango bien pe Chic Sol va boutique à Lene ezara moko Chic Sol sur obeti na TikTok Chic Sol obeti na Instagram Chic Sol obeti pe na Facebook Chic Sol to beti www.chicsol.fr beaucoup ta bilamba na qualité vous savez ka ba commande pa moko femme sage maman Solange femme sage. Merci na maman Yvette famille Bota qui ça. Vraiment. Nos quoi famille Bota. Ah oui. Parce que famille Bota ils ont des ouais, famille Bota ils ont bien, ils ont bien perdre de tout la langue la perdre tout ça bien il y a resalaté madame Bevina minute tout le dans le tournage. Azo continuer musala ou atinama pour na resala na mboka oyo c'est ça on continue le tournage, le film est belé, bientôt là, bon, on a tout film à Rokota. Madame Bevaza, on a travaillé pour mourir à théâtre, et pour la famille et la famille Bota. C'est la famille Bota, ils ont bien, puis surtout, on a bien. Tout le monde est en train de problème non la vraiment bien ça te bien. Voilà, moi commentaire sur le film et tout le monde film la boniche aussi là, ils ont bon premier film il y a madame Bellevue au terreau comme 2025 et puis film après les capacités Didier je sais pas ce que aux Hollandais déjà. Ah oui, ça me semble abisso il y a Hollande vraiment film pourtant tu y a quand tu as pas tout temps de reçoit la promotion faut biso mon plutôt Hollande pour te pousser ba batala biso pe photo talara tu as ba méga la biso pe pour na rotala ba film la bonus c'est là qui c'est vraiment bien bientôt là 2 millions de vies ensemble il y a film et ba épisode tout 2 millions de vies pour épisode 1 déjà plus de 200 cas épisode 2 les colo 3 dernier épisode et donc il y a déjà 120 000 vies dernier épisode et ça dans les bons formats bientôt les autres ça 2 millions de vies. Pasteur Didier Ezo qui est bien, pasteur Didier Ezo qui est bien. Toujours sénara na batu tout oyo balingara ba film ya madame Bellevue, oyo balingara critique ya madame Bellevue, oyo ba sepela na réalisation, scénario, mise en scène ya madame Bellevue. Film la bino eza na Bellevue TV pasteur Didier ba communauté tout ba mourir à théâtre famille Bota qui ne consommer film pasteur Didier Bota jamais décide. To boto kota na ba détail ya film pour eza ba tum sous non nous batalité on a nous batalité boki nous tala vraiment na moni to lembi famille Bota la moni to lembi na par rapport à la boniche na pasteur Didier la moni to lembi to la muka famille Bota to kota na distraction te bino Bota la film bo partager famille Bota partout dans le monde ba communauté tout au Bota la Bellevue TV au bolinga ba film madame Bellevue bo partager bo liker bo commenter pour consommer pendant filmer aux ana musala aux ana 2 téléphones 3 téléphones kota na yo ça no filmer quand on va volume c'est ça ba o batala ki bozonga su kota la poto matisa ba view to matisa pena to matisa pasteur Didier maté frappé ta la da fait mo kitoko ya rosara la té film écrit par madame Bellevue Poutine de l'écriture au capitaine de l'écriture la reine de l'écriture critique à Musuni. Le film est à Musuni, casting à Musuni, scénario à Musuni, mise en scène à Musuni, réalisation à Musuni, tout à Musuni. Merci beaucoup. Voilà, Nyonso à Musuni. Tolingi, Toyeba. Bon, premièrement, question d'engagement que vous êtes prêt, il y a madame Bellevue. Pardon? Vous avez pembé, il y a madame Bellevue. Vous avez un communicateur naïe, vous le belaka makam naïe. Vous avez le cola. Vous avez un communicateur naïe. Voilà. Apport Nini vraiment déjà bon je parle avec vous déjà yo au Mimi pembe na madame Bellevue non loba na kuta madame Bellevue oui avant na ya ko défendre ba valeur avant na ya ko teka produit ozaye avant na ya ko ça ba promotion et à filmer azaye déjà Bellevue c'est ça comme tout de baba ke lisapi moko et sur la longité c'est na format tous les maboko et sur la longue. Et on me m'appelle Kayouté. C'est ça. Les sapiments rigolo la silité. C'est il faut des misapi c'est que tellement tu as pembe naé, tu as la pour ça la promotion et ba film naé. Tu as moi implice oyo. Tu as qui ça par rapport il y a Bella production si ton to ya koloba ke ba tu ça la film tu dois ça implice tant tu as la promotion à film ba tu vas consommer moi pas au pesalit
moi libanga pe zali oui et zo pas toujours bah ça sera un plus dans musala na ba œuvre na to ba ça sera un plus dans musala c'est ça. C'est ça. Parce que dans toutes les questions, il y a d'autres gens, ma fan, monsieur Baloba, monsieur Boza permet na Madame Bellevue, Bozo Sungaete, monsieur Bazo na ma finga, Bazo finga de l'autre côté, Bazo ba n'importe quoi. Sur ça, vous pouvez dire quoi? Et ça, et là moi biso to télé mais la kango. Tant to télé mais on to traite bande comme susu. Ba antivaleur ya côté monsieur to traite bon antivaleur pour to le baquet. Biso to finga raté, biso to ya ko pour valoriser ma valeur, il y a Madame Bellevue, il y a aussi la promotion, c'est ça. Maintenant, puis on peut dire que photos à la paix exemplaire. On se reprend. Comment? La charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est ça. C'est un rôle bas. Biso to te aimé la amo. To lingakate ma finge zala. On se reprend. Les arabes nous soient dernièrement awa. Bianca ou Yambaki, na suspendra Bianca. On se reprend. Par rapport à l'émission moi salaka, les arabes bien té. Na suspendra que na ebse que au lobela sous Mahambuya, Madame Bellevue, c'est ça. Même na chaîne, on pose la chaîne na yo. Sur ça l'émission mususu. Ça non. Mais l'émission on combat Madame Bellevue, miniati. Et là Madame Bellevue, il a monté pendant 2 semaines. Na suspendra que même petit piné les ka 7e bagarre piné, il peut soit voir suspension par rapport à l'émission moi ça. Ouais. Et ben là mon la soyi a de tous arabons a déraillé tout a tapé à côté par rapport à ndenge biso to tambolelaka. Bambano ezalaka. On va bambano ezalaka. Et si ka batu bali, il faut discipline moko ezalaka. Il faut totambola à peine la vision ya muntu totambola na vision ya muntu azako visionnaire. Alors tambusa biso ata visionnaire, totambola na mécanicien na ba idée na ye. Muntu atambusa biso Madame Bellevue, ya lingara insulter alinga buzobate. Osopa amtakimia alinga buzobate alinga insulter alinga kate ya kosarana te. Ko biso to ngato kotina buzoba pwana. Osopa mais mususu ezala que ndeko moko boya lekaki na émission aloba mabe ba popo mo mabe contre Madame Bellevue mais tozana pona ko recadrer kaka pona recadrage oyo lobaki yango te oyo lobaki yango te tozana pona bon mais jamais oya susu ya finga ka yo pe susu blo mususu na loba ate yo ba lusu ko finga non toi un père de famille osopa toi ba responsable toi ba famille belle famille bazotala ngai pena na fandi boy na balingo finga belle famille la ngai e fandi bazotala nga osopa nga pe mwana nga simba téléphone osopa amona papa na finga c'est éducation ni on fait ça moi c'est ça le côté à besoin en bonne tête. Voilà, merci beaucoup. Pour des gens au bayaka na télé, na internet, pour na kofinga Madame Bellevue, pour na koloba n'importe quoi sur ye, monsieur balo baki ayebi kola tate, monsieur balo baki ayebi boyete, ba diminuer ye, tu peux dire quoi? Bah monsieur balo baki ayebi kola tate. Ouais. Bah pas moi. Faut me question bien, on comprend vraiment tête. Bato bayaka koloba n'importe quoi sur Madame Bellevue. Bon, parmi n'importe quoi, monsieur bafingaka ayebi kola tate, azama kolo poussière, au moins bato soupe bazaki pembeni na Madame Bellevue balongwe, après kolongwa na bango, bakei ba comme n'importe quoi sur ye, sur Bella Production, ba film, makambutu sur la personnalité de Madame Bellevue. Beaucoup koloba nini par là. Pona bango. Yo moi c'est tomata moto. Makono ya poussière. Té. Yo totambola. Makono ya poussière. Parce que Madame Bellevue, quand tu as quitté le restaurant, toi, tu as quitté le ndako, toi, tu as quitté la place bureau, toi, tu as quitté la place mobile, tu as un tournage. Soit tu as la voiture, elle doit monter. C'est que je vais pousser, je vais pousser. Et ça, par rapport, on a vu un jour, on a les gars déjà là. 2022 bafunga makolo poussière 2023 makolo poussière 2024 makolo poussière donc en 2025 et comme monotonie bayana ba insulte mususu ya makolo poussière ba bloto ba traita kaye o ba traita ye ba lobara ba nena ba ne nyonso tu wana esi eleke umeli seli ba ne baya na bilo musu ya sika bio baya na ba insulte ya bio
po wana bayaka babandela yango ekomi monotonie bato bayoki yango trop bafinga wana bato mpe baomi na posa bayoka mafinga ya sika oyo bafingela madame Belleville ole bofingaka eloko moko bafinga mafinga mosusu ya sika ya madame bayele mafinga ya sika kote oyo bakolata te nayebi te bango balingaka madame Belleville alata ndeni alata lokola jeune fille amitikaka nzoto yaza madame amoi komitika nzoto talata nde balataka alati kilota moke alati talon alati tiki doni soki mabele libanda non eza contrement alataka bomoi ndenge alataka sile abombaka nzoto na ye ya pasi bomona ye susu bonetaki kala na bafilme major bani tout ça mona mpe mwa kala mpe soki oyebi kala presque temps mosusu ba 15 ans yango oyo osokopan aza so na age wana to azalaki wana ya kala oyo ta mosusu alata aotone bilo major atike makolo polele eza so na ba age wana ta akoli na lelo mpe aza oyo il faut mipesa nzoto na ye poids kilo il faut mipesa nzoto na ye poids kilo bapo ya bavaleur oyo aza nango lelo osokopan bango balingi fa alataka nde nini non mama kolata otika mama kolata wana aza patronne la patronne abengaka apamba te eza te ko basinoma ye kaka bokokoa motu aya eloko nde tuyo boye ya pasi abengo la patronne na okoma bono na se kutu tosala miso bosomi ngaka ntango bia ye te bongo abengo la patronne olelo wana mbongo te osomi ngaka mai se pende okomi patron te donc biso nyonso tookende ver mpo nga na okoma nanga patronne place ozoluka bayebi biso te place ozoya nakenoka bien nde na okeno kenaka nde olingo nakenoka bien nde na okena po place ozoya osielomuka ozokopana tosala mosala papa bolimbisi azobomba nzoto na ye soki kolata ngo balonga alata madame Belleville ndenge aza na so balata elamba $3000 olata oui olata elamba $3000 soki alobela te elamba ya $5000 na guna ye akolata ozokopanga bakotisa ye te alingi fo alata boye asala boye alata oyo esengi alata yango wana c'est tout po polémique oyo baoya nango wana okuna alataka boye ye azolata boye ye azolata non la patronne n'a pas de l'autre côté balakisaki ndaku ekokani na ndako ya Belleville te aza na villa aza na nini elle a un problème te somona villa ya 10/20 villa 10/20 si somona est-ce que oyo ndeza boy temps sur 10/20 est-ce que vous avez villa appartement comme villa mukono les appartements ils ont ndako lupango nde moko te na kokota ba blog wana te ya kusoba to disita balelo mambo te ko mutu asomi aza na ndako aza boye non to disita ba blog wana te boye ba que ba tsama mto ba Congo oui ba Congo nde ba se comportera ba Congo eza pena par rapport ba Congo monde to ba ke ba teke kwanga to tikela ba teke ozokopana ko bomba mbongo foto tikela ngo ba Congo ouais na so kopana nde na ngwana oyeba pete o comprendre pete ozokopana ntima pete par rapport nde baloba kwanga to tikela ba teke po ba teke couple la bango za kwanga ba teke mena couple la bango ya kwanga mais ko ba Congo pena nde to yebi couple na bango za luzitu ozopana pesa ko bomba mbongo c'est ça o baba ke muta bomba miyo alekio mutabata miyo alekio na mayele c'est ça kwanga to tikela ba teke ko bomba mbongo to tikela ba Congo na soto comprendre voilà non comprendre voilà à l'émission pardon voilà merci beaucoup on met un peu ko développer tout moi le Pati Mbelanga habillé na internet habillé na télé abadi ko n'importe quoi sur madame Belleville parce qu'à de l'autre côté à et pas SB et pas si la bisalu tu peux dire quoi au téléphone na salélé était au téléphone ah oui da réponse n'est en avoir réponse n'est en avoir maloba wa loba eza etika li maloba avant attends mazaki pepe na madame avant la famille botana na Pati Mbelanga na famille bota il y a le bango déjà dans l'émission que ata belle va salir 1000 films a bengi ngaité nazara famille bota pe bana ya Pati Mbelanga baza famille bota na émission le bango bana na ye baza famille bota abi bana na ye bakumisa Belleville ye mo Pati Mbelanga bi azara fan ya Belleville linga Belleville ya kosarana te
alinga ando asepela na belle vie ezate pas comme la patron na banda kala sepela na belle vie oso panga c'est ça azane fan ya belle vie parti melang azane fan ya belle vie parti melang azane famille bota oso panga pour émission ma muta lobe ezali oso pa après ça paye histoire ya Jacob na Esaú je crois Jacob na nini hein avec le solo mo be kala mission na oso pa c'est ça c'est il a préféré naé Belleville si de l'autre la famille bota est-ce qu'on est salé qui est à que de l'autre côté azala sous la famille bota té mais habite ya ba sentiment là ya ba sentiment ya lo ba que azala vrai na mutu bah c'est on a habite da vrai na mutu c'est da vrai na Belleville kuna pas ki ya lo bio na da vrai na mutu wana moi que confusion pour voir on les a blo mo be kusaka ba on habite na mitu au parti mais na soyi ce que abi masunda autant so ça sur émission pour voir wana et sopier voir on a bête ça sopier qui tie donc dès que le bail qui azaka frère na mutu c'est kazaki frère na madame Bellevue a monique non il y a ça ne va pas ici mais tu as ka longa pas alobaki que ata basali 1000 films ba bengi tazara famille bota azara ya Bellevue alobaki on déjà donc raison ya kolonga madame Bellevue yango wana on dit problème na biso ya nini oh yambi oyo donc il y a 28 ans en théâtre depuis 97 dans les gars la tech M noir blanc papa lobé numéro 3 on s'oppose TKM noir blanc KKKK ngai naza scénariste renommé homme tout toi yebi prend souvent scénariste metteur en scène yalé loté je crois donc 4 ans ou 3 ans depuis 2022 et bien madame Bellevue pendant 3 ans on s'oppose 3 ans on s'oppose 3 ans déjà mais est-ce que dans la salle film na Candista pour Bellevue TV liboso bandeko bandeko sala bango ba film mais le komara Bellevue mo ndata film na Bellevue TV mais na Candista tikela bandeko batara film na Candista ici na ce film ozo pa na scénariste oyo na yebani scénariste so no tete pona nikasi so na tete est-ce que look et ça la kena longwa pembe na ye pona ce film non tolinga batu ya vrai pe na Candista so ko ta film na ta ba film combien de fois madame Bellevue lobala na matonge na matanga bomba zaki na matonge tozala ngai Marina Laba Aminata andeko na ye Rémi Kovodor ayebisi ngai pena boy prince préparer film ça na tsala ngate na matanga ya Suzy je crois jour va Suza kufara boy prince préparer film ça rien aba ngata ba 3 fois pona ni oso panga aloba ngata mamna aloba Marina Laba ada témoin ayebi mamna Marina Laba témoin be va balanga prince ça film na bikoto mais lobby yo Marina oyoki déjà ba dit préparer film ça mamna aloba Laba témoin mais le tient ngate 3 fois déjà le balanga ça film préparer film ça na tient ngate pour nous luka que na luka na soit problème na ndeko pour ta mususu na ce film non photo to yeba mamu to salaka to salaka ba vrai to salaka ba vrai et ça n'a problème te ce qui mutu omonique olongwe na yo pas mutu wana to omonique ozasu na yete to garder ba bonne relation ouais mais c'est très important na vie to garder ba bonne relation yo kuna koto oloba mabe kuna OK kuna OK suko oloba mabe ah yo ransi ata sila ndenga zana sila mwamke te amkola ebi ko raisonner ebele pe batse mikolo ba kenda kuna ba aisa batuna susu batsa ba na film photo za mikolo to longola bolingo intérêt amour intérêt pa bande kona biso ceux qui doivent défendre ba valeur na bango ceux qui doivent luka to za pembe na bango eza ba o ba za pembe ni asila eza ba o ba pembe biso za pembe na bada Bellevue il faut to za ba vrai pa ya ba sœur na biso to za ba vrai pa ya ba sœur na biso to y a tel amour intérêt de l'amour intérêt dans l'amour intérêt na ebiso madame Bellevue il va peine celle un mois to kuta n'était un mois peine to kuta na bisoté et ça les marrant un mois to kuta na bisoté tant super 2-3 semaines to bien peine na téléphone té n'est surtout ko palenga to bien peine na téléphone ma patronne mais avec ça la kuta na ozonga pamba té avec ça la bien mais en position na mais non et on ça les marrant
tolongola intérêt wana epai ya bandeko na biso. Donc wana oza s'adresser directement na bandeko na famille bota. Non aloba na lobi biso tout. Ozo pa bandeko oyo za ka longo ya kiwe non. Tolongola esprit wana. Tolongola to ça ba vrai epai ya bandeko na biso. To ça ba vrai. Ba oyo ba kenda pe kuna. So taina ba film ya sila. Bazate. Bata bangote, on lobi que sila za mo amkete, am kolopa mayele. Mais pourquoi ça ma mingi kaka bandeko famille bota mingi bandeko famille bota nde balongwa ka bakitara bakenda de l'autre côté. Autour de question est bien. Combien de fois madame Bevazep Sanga Prince au côté trop dans mon émission. Au côté trop se concentrer. Alors tu es Sanga la même soit Jema Ibele. Jema Ibele, c'est mais Jema Ibele témoin. Au côté trop dans mon émission, c'est Jema Ibele témoin. Au côté trop dans mon émission. Oza msa no mo sala scénario zongela msa na yo. Eba conseil pe Sanga. Ya ben 2 mois ndo yebisala bandeko mususu wana. Botika kofinga bandeko na bino ya théâtre. Boza ba artiste. Botika la ba artiste. Mamla vo yebisa, mamla lo ba baza conscient. Ba yebi que Bellevue ano yebisa bango. Botika la ba artiste, bokota makambo yo. Te, botika la ba artiste, botika kofinga. Botika kofinga. Bazo kate. Bazo kate. Mais pas c'est comme dans ndene mususu. Alors bano likambo yo kate. Amo fana so moteur musika. Bazo peksa yo. Eza bande ko belé. Eza la ba chroniqueur, ba journaliste, ba chroniqueuse, o ba kenda na SB. Bellevue ndo ebisa mama kofinga, bazo kate. Si amota bana musika. Osala demande mo edendi. Osala lo mo edendi. Edendi. Zamo talo musika. Omona ke wi mutonde nga zaina nga. Na subongote. Ya omona ba koma okende. Ba ma okende. C'est parce que c'est lancera trop dans la distraction. Musuku ta senga Bellevue 47 c'est zela. Problème accueilli. Wana. Bazé belé, trop tanga moko moko, bazé belé. Neti nani? Ba te na rotanga te? OK. Na rotanga te? Bazé belé. So moi que muto Nicolas na ba seron la PCT, on PCT, au changer nos phrases. Non. Bon, on a la biso. Asa la famille na e. La famille na e. Faut le rabon ça peut pas na e, bon si mamuna ye pe. C'est très bon on va à ça là, on va pour la théâtre. Maman Louise a botera pour la biso de théâtre. Maman Louise Ntumba paix à son âme place à Zali, a botera biso bena madame Bellevue. A se botter pour la théâtre. Voilà. Merci Luamba, tolingi to un peu commentaire par rapport à la Gola Lelo Aouti Kamba Ayena Maya Bosoka madame Bellevue Azo Saka Azo Baba n'importe quoi et donc yo proche à madame Bellevue communicateur naie comme on a mutu moko boye azala ki pena bino elongo aujourd'hui elle n'est plus avec vous mais a commis comme n'importe quoi quel type banganga ba kamba ba makambo belé Oseni. Namoro nzinza kocha. Elaxini. Namoro nzinza kocha. O mai comme il travaille te boy. Namoro nzinza. Nzinza kocha na mai. Mai on nzinza kocha. Na me asute. Kamba. Oya papa Simoki Mbango. Ya mfumu Kimbango oya liputa. Ete Kamba ngoza ndenge za na kala to échanger. Kamba. O tika na mai wana. Papa Simoki Mbango. Kamba on a beaucoup de c'est son blague. Kamba muto aime na Kamba mo c'est ne Kamba blague. À côté na ma Kamba mo c'est son ba vanti. Tala, le musu so mo le frapper té. Peter. Ya ba place Kamba, ya place on ça ba blague té. Kamba mo na wana. Ma Kamba ya ma on c'est son ba jeter. Lieu sainte. Ya place on c'est son ba jeter. Et esa place Kamba. Oui, pour c'est son ba jeter. Mais tout ça quand même pas trop. Il y a combien de fois est-ce qu'il y a quoi dans mon sur l'émission? À quoi ça rend d'accord? Dans mon sur l'émission. Sauter la chaîne dans nos sur l'émission. Ma belle qui au finga mututu. Au finga mututu, au finga.
Nous sommes émission te point. Ayo yebisa pourquoi nous sommes émission te. Ya ko la tia lo ba azara. Na bité, je suis maman la ba message moi pas teka. Le message en ligne. Ya bolingot. Ada na soni mamu su so ko lo ba ba tu na émission. Zone ya ko la la bolingo boy. Allez là mon neni. Ah ba ni le message en yo mto mona ki pas teka la mona pas teka. Ya ko la bolingo boy. Allez là. Aba singa, parce que ajine na teka. Oui ba tu so ti ba ko finga ba na ba plateau. Soko tali au kamwa. Parce que aja teka na nani? Na gola. Na ba te zara nini? Pour la mona ba message mo be aller la bolingo. Et ça pas teka ngai ta. So ya gola tsayara. Ata soni toni. Ya gola fille de chambre. Ba miso ba miso photo na miso lo baka. To ata soni. Ya buzoba. Ya buzoba. Oye bisa nini parce que Nazana lo oye bisa été. Nazana lo oye bisa été. Postile mo lo bana ba ngote bonga lo bana nini. Si les mots le communicateur na été que o botika finga botika boy. Alors ba te bongo na sani. Tu veux dire kazako courant ya makamwana nyonso. Aye bit bongo tango aboka mura na théâtre na e. Ngaso meki na ngana otindelo mura. Otala ngote ya. Si les mots le bongo na théâtre na e. Ngaso meki na ngana otindelo noko mura ya kama be. Mura ya kama be ba na no otindelo na misulolo. Tanti misulolo ya kama be, yagola ya kama be, tendresse ya kama be. Tala, c'est zola qui ça. Ils ont bleu mo ba preuve mo et zola qui ça que si la dara sima ya batu na ye. Comment yo roba muto afinga batu na ba émission na ye. O ba ka ke lobi ke sur mekina nga na otindela yo noko mura ya kama be. C'est une ndenge mura ya kawana. Yo mto tindara ye. Donc on est ezaka crainte parce que amon attaque trop côté na bino to ni le ni yango bato ba rolobela sila ba bisi la terre ba na sila ba une année 2 ans ba na sila ba une année 2 ans bien oh na sila plus de 20 ans na que tata na que non 28 ans na sila depuis plus de 20 ans to wuti na sila na ba bande vidéo magnéto to na sila na CD to na sila na YouTube na bisi la bien. Moi, mon tout n'a pas l'autre. Je vais peut-être autant pour la képe n'a pas la bango. Ni ne serait que aux assoupes benite. Bolobi? Ni ne serait que aux assoupes benite. T'es ngai, ben la caméra nanga. Na ba Pierrot, ba coquette, tu vois bina, biso bina ebele na ba Bronlu tout ça, ba Hervoro Majesté, na Londres la PC Mbote. C'est ça. Mais Bellevue on a eu baka avant la patronne. Oui. Na o comme la patronne, na monaki a changé té. Azara ndenge na yebaka e bevi otondo tambola na matonge po bevi na noke tipa on matonge wana moi lambi fufutolie mozopa na oyo akomi la patron a changé te considération c'est bevi ko considérer bato bevi ko considérer bato considération wana pe à part wana na talaki théâtre o ebebaki théâtre e baby mais dès qu'on a vu sur moi si madame Bellevue a ça l'effort le théâtre et sont comme à la place oyo abundi fort le théâtre est comme à la place oyo bande wole musu ya basi baoza bambongo bazoke na okabela ba bébé butu mais ye mbongo na ye ataki yango na production tongo tuna ndeti banani yoza sino tanga koma ataki yango na production pour théâtre le comme aboye comme la valeur. Et comme la valeur abondit trop. Mais moi, songo, bazo finga tongo midi, pourquoi? Asali nini ya mabe. Ko finga oba finga ekaka. Pour andimaki. Andimaki kende kone, a soutenir ndekone ça la chaîne. Naso ko panga. Bazo finga tongo midi pourquoi? Pour yebo ko ka memaki kulusu ya ndekona ye afungolisa chaîne, amemaki su ekulusu ke a parrainer. Chaîne ya ndeko na bima marraine ya chaîne animaki kulusu ya ko soutenir ndeko na ye yango bazozwa kaka ba mafinga boy fona yana défendre ba valeur na ye na ça la promotion na ye ya munga da pa na ye ya on azara pa na ye voilà
En tout cas, ils ont éclaircissement. Merci beaucoup, Prince Luamba. Merci beaucoup de m'abonner à Nabiso. Donc, comme Nabiso n'a la diva de la presse. Ouais, Black Line. Black Line de la presse. Voilà. Keban Marlène Kassangaza. Surnaturel. Bon, mais ça, la famille Bota. Bon, mais ça, la diva de la presse. Et la diva de la famille Bota. Hein? Oh, là, au moins, il y a la diva. Voilà, la famille Bota. Bon, mais ça, vraiment. Ndere bo encourage Rabiso. Je m'appelle, je m'appelle, la diva. Bon, mais ça, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup pour notre invitation. En tout cas, merci Nabino P. Balanditou. Il y a les télévisions. Merci beaucoup parce que vous s'abonnez, vous likez, vous commentez. Merci à Madame Jemima. Merci à Exo, les grands réalisateurs. Merci à Baland Nabiso. En tout cas, vous continuez toujours que vous allez brancher la chaîne Nabiso. Merci beaucoup. On va à la prochaine. Écoutez Nzinzi, Tony. Écoutez bien Nzinzi solo. Oui, madame. Écoutez Nzinzi. Nzinzi on a mona wote na mona ga mai. Nzinzi on a pas signé. Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.